te passe. Que Dieu te bénisse et te garde. Que sa face luise sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne sa face vers toi et te donne sa paix. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. And we sing Amen, Amen, Amen. Sing with me, Amen, Amen, Amen. Bokota, 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 na omona bino tem. Zamba pambola yo, bea batela yo, nabozali sina ye, binangoluna ye, mawana ye, izala yo, ipeza yo, kimya. Jinigi bukishigu, nojikichigil wanhane. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bokota, bokota, bo partager. Baker na bino eza important parce que nazomo na bino vraiment te. Donc du coup, eza moi passe na bande émission. So bokomi kombo na oyeba ke boza wana. Bonzambe toujours, hein. Pone pesa biso kimia. Bokota, baker, et puis vous partagez. Tosi sanzembo ya après to banda. Po opesa biso inspiration po to loba maloba bia. Baker, baker, baker. Mon boss est là, Paty d'Abondance est déjà là. Merci. Alain Moi, merci. Kota bokota. Il va les solos à somme au Pemawa. Bokota, bokota, eza NJ4 Cadence TV. Ah, toumisa makambo te tokena mbango mbango po toyebi ke important eza ke message elekaka. Voilà, merci, merci. Voilà, bon, je crois que je vais arrêter là parce que donc pour nous avoir temps et belité. Bonsoir à tout le monde, merci la présence nabino. Tous en ali solo moko ya mawa ya pasi parce que bato baye barako mesurer makambo to lo barate. Média et comme lokola
diseki mais eza arme à destruction ekoki koboma pe ekoki kobongisa. Donc il faut toyebaka makambo nini tozoloba komesure makambo nini tozoloba. Bon, napesi nano bonsoir na équipe nyonso 1J4 na ye moko à partie d'abondance Kolo Masolo, donc notre patron. Merci. Nous avons pe merci pour la coaching. Napesi mbote na Sandrine Mbala, maman na biso Jish. Pesi mbote belé, napesi mbote pa ya Katifi de Grâce, napesi mbote et pa ya Jimmy Bofosa, le futur député, napesi mbote pa ya Lemoin, pa ya Général Badika, et puis na bosanité équipe na biso 1J4 na Kinshasa, et bandaye moko Nina Mbizi, la journaliste oyo azosala makambo na ndenge na ye, et puis ezo simba, napesi mbote na ya bébé Banyongo. Moi, c'est alatara Weston na kin, ba biso ebele, na pesi mbote pa Jili, na pesi mbote na équipe mobimba tellement boza ebele po toza na tango minute dans moyen na boire bato ezate, soko koti mbala moko okomi po comme ça na yeba koza wana comme ça na boire kayo. Merci beaucoup na présence na bino. Lisolo alelo ezani. Eza lisolo live nazo bengango parce que mutu oyo aza kolo lisolo ango ye moko okota na obenge via WhatsApp. Pour na a expliquer likambo nini eza koleka. Pour na expliquer bon azo signaler déjà vidéo nanu kuti na lobi te. Bolingo eza pe bandeko bocha baker. Donc eza lisolo moko ya mawa po ezo toucher famille mobimba. Ezo toucher na bana. Donc ngana robenga ye a s'expliquer po e komate que non 1J4 et ça li défamation ya likambo. Batami tout rouge déjà, bon, c'est normal. Alors, na robenga ye, eza faire na biso, comme on est Niclette London, azara na France, dans le bas ville te, ye moko ko expliquer ville place azali. Et puis, robete la biso, li solo nini eza roleka. Ngai, naza journaliste te, naza chroniqueur te, naza la analyse. Donc, naza wana po na kosala ba analyse, et puis ko pesa conseil na suka. Merci Monica Makamo, ma petite sœur chérie, vous aurez toujours wana ponanga, merci beaucoup. Donc, vous pensez la vidéo, eza li solo mawa, avant que to banda, po binonyo so toyo ka elongo, Makamo nini eza roleka, na robenge via WhatsApp, so bozo yo ka son bien, boche baker, parce que nga ya wakomo signaler vidéo, eza nango vidéo ya bolingo eza wapi, Makamo mabe eza la raté, moto akofinga te, moto akoloba mabe ya moto aza te, mais tokopesa ba conseil et puis tokoanalyser makambo ezoleka na communauté na biso ya bata mangala. Bon, nazo lancer appel, vous allez coacher, après tokoanalyser ensemble. Et puis so vous avez ba question pour lelo moto tokobenga te, bozo komana se nazo tanga nazo poser directement. OK, na lancer appel. Posez la moquette. Voilà. Côté directement. Moi, na poto à Taraboy. Toujours direct. Na vite sur bozo monaye. Dans moi passi. Posez là. Posez la moquette. Na bon sa caméra. Voilà. Oh. Bon. Tout ça ba amateur donc. Bozo monaye. Donc, ouais, voilà. Bon, na boye tam se simba. Allez. Bonsoir Niki. Bonsoir. Bozo yoka ye, botia baker comme ça na ye basoki bozo yoka. Baptiste, un peu caméra Nicolo, s'il te plaît. C'est bon comme ça? Mata Nicolo, un petit peu. C'est bon? Oui, bon, te nga yo loba parce que nga na retourne ba question après soko si soko loba nga na oyana nga na écran. OK? Pas de problème, OK. Alors, bonsoir Niki. Bonsoir maman. Non, merci d'être là et merci Nali Solo Nayo. On s'est confié na 1J4 donc eza parce que au moins qui que toza chaîne moko crédible puis to la vérité. Boyete? Oui maman. OK. Siko betela biso lisolo na yo oyo ezopesa bat epesinga déjà mawaponga na yebi yango eza nini?
Ah, merci beaucoup, Maman Esther Rodriguez. Bonsoir, la Binonio surtout, bonjour, la Nabiso, en direct, Angélica Fréquence, infopromo.com TV. Donc, c'est bien moi, Nicolette, Londonbo, China. Donc, j'habite en France, voilà. Là, pour répondre à l'histoire aux réseaux pour les Kalaka Chalimbo, dans la biologiquement familiale. Ya papa nanga donc na mwasi na ye ya makangu abota na ye bana mibale ya ba mapasa, excusez-moi un petit peu entre guillemets la lobi makangu parce que abala été voilà. Ok, bino moko boyoki makamuniki alobi donc azo s'expliquer parce que ezali solo moko ebetami sirie papa na ye na marêtre na ye wana babota bana donc bana mapasa baza mibale. Siko Niki, problème eza nini? Problème ezali que moi si voilà il y a Suisse, elle s'appelle Katingoyi, avant d'avoir la Zurich, abota na monsieur Gabi Londombo Chida. Lui aussi il réside à Zurich. Donc problème qui se passe entre bango mibale, baza ba problème ndenge abota bana na ye. Mis à part ça, kotozo atamikite. Donc, ngai nazali mwana ya liboso ya papa wana oyo babengi na kombo Gabi Londombo China parce que batu oyo babeti histoire correcte te babeti yango na vérité te. Donc mwana mwasi oyo babengi na kombo ya Pierre sensible avant na masuki na Allemagne. Excusez-moi na natali kombo na ye mais la réalité donc azali la problème na ngai na famille na nga oyo bazali ya tata na nga bana wana baza baleki na nga baza bana ya tata na nga donc ngai nazali fille unique papa na botana nga moko ba oyo wana bazali bana ya tata na nga donc bazali ba demi-sœur na nga puisqu'on parle des jumelles on parle pas des autres enfants donc voilà c'est ça le problème. Le problème, elle, la dame, elle raconte n'importe quoi sur moi parce que moi, j'habite en France. J'ai eu des enfants avec un seul mec, donc j'ai eu 5 enfants. Donc mon père, à moi, ne peut pas me mettre enceinte ou coucher avec moi pour faire des enfants. Et puis, la vie actuelle, la 2020, et puis on a le bon, Nicolette, Zélana n'a expliqué bateau bien histoire n'eng ezali. Pour Olobi déjà, c'est quand ce qu'on a expliqué, moki après na ozong sur la image. Donc, bande gonanga ibo esquiser, toza ba mater, donc là, zali kamoko eza pour na ko soigner réputation à mutu, yango to sali émission yambango mbango. Donc, eza na journaliste moko na komo ya cœur sensible. Azana ba na Facebook et puis azana ba YouTube. Abeti li solo ya famille ya Nicolette. Que papa na ye abota na ye bana. Tandis que Nicolette aza marié, aza mère ya 5 enfants, mobali nenenge batozo solane boyaza na pembeni. Donc, yango Nicolette bengaki biso NJ4 pona abeta li solo ya solo. Siko likambo eza nini? Bino bato bo panzara basango. Bikomisa ba journaliste. Il faut que yebaka koyoka matoyi mibale. Parce que eza diffamation. Tokoki pe ou bien Nicolette akoki ko porter yo plainte pour na diffamation. Boto continuer na Nicolette. Siko Nicolette eloko nini esalamaki po na lisolo oyo ebima boyi ndenge babeteli yango. Ben, apparemment, moi, si wana bana ba jumelle bakola déjà bakoma la 27 ans bakoma la vie na bango. Donc papa, de tant que là papa biologique avant d'arakuna à Zurich, azala basi na moi si na ye andako avant na ye na bana misusu abota. Donc ye azali maman la ba jumelle, faut ba mona ba jumelle de tant que papa la bango biologique. Aïe baba nouvelle. Donc moi si wana interdisant ba jumelle ba mona ba papa na bango soki amoni papa la bango ke police a ko kanga bana ba ko to la bango bikanda et puis bakozong sa papa la bango africain. Ah donc lisolo e bandaki ndengo wana. Lisolo ezala e bandaki ndengo wana. Sikoyo eloko nini sikoyo nani oyo abetelaki mama journaliste oyo lisolo ya famille na bino.
mwasi wana abota bajumele oyo na nkombo ya Katingoi. Siko Katingo yango azalaka na mboka nini? Azalaka na Suisse na kati ya Zurich. Ah, ok. Siko ba démarche nini si osali na yo na papa mpona bomeka ko résoudre problème oyo? Donc déjà solution tozwi déjà ya koleka na média mpona kokebisa ye ezala mbala ya suka atangaka nkombo ya Niclette na ba émission ou bien na ba vidéo parce que ngai nazali mwana na ya liboso nazali yaya ya baleki wana. Donc naza na intérêt moko te mpo baleki wana baza makila na nga. Sikoyo ye na motu na ye ndenge aluka aboma tata na nga asala ye baproblème akota na banganga akenda kobala ti mobali ya paster na Afrika akoma mama paster azu bandako na bambinza wana nyonso na mbongo ya tata na nga. Tata na nga moto alokota ye na Suisse parce que cette femme c'est une femme qui était dans la rue, qui traînait dans la rue, babali kambala moko bongo aye Paris aboti moi la mobala balaki ye apa kimi Paris aye Hollande aboki ngunda esimbite akoti Allemagne aboki ngunda esimbite ti baye kosalela match akota Suisse Zurich. Taba komi kuna bayambaki pa François Ecofort par camarade à papa nanga. Akomi kuna na Zurich na mwana na ye ya mobali batie na foyer quand ndenge ezala to bayabi baimmigré batie na foyer bapesa place. Donc moi mosali ambiance kindumba kosala makambo moko ya mabe koyiba na baninga na ye bato nyonso tu. Papa biso ayebaki makambo wana te bayebi se ke ovie talaka ndenge ezalaka mwana mwasi aye boye fo ede boye azosala bakushe bakisi ya kolesa mwana boye oyo ede comme papa aza gentil entre bango bakongolais na communauté na bango aede ye ntango aede bongo ekomi habitude ekomi ngutu ti ntango papa asali anniversaire ya mwasi na ye oyo ya bana Maria oyo azalaka na Suisse mpe lisusu na kati ya Zurich oyo batangaki na video cousine na ye na nkombo ya Claudia azali nièce ya Maria oyo abalana na monsieur Gabilo Ndombojila avandaka ne na étranger na Martinique. Donc ayebi le makambo te donc atikala kobiba jamais na tata na nga. Et puis bref, et puis moi wana lobaki nga nazali mwana ya papa na nga ya liboso ke na koki kobimala papa na nga na bota na ye mwana et puis na minute oyo toloba la kati ya minute oyo na 20e siècle 2020 ke nga na vivre na tata na nga ou bien na nga ye na bota na ye mwana eza insensé. Donc, ça n'existe pas de tant que croyance, donc ça ne peut pas exister. Donc, c'est l'abomination. Moi, je demande à cette femme-là de se traduire en justice toute seule pour aller s'expliquer. Si mademoiselle Niclette Londombojina a voté tata na ye, azala mwana oyo azala na ye na ndako na ye na tata na ye, a prouvé biso que ça biso ba preuve comme ça biso to koya ko tele mala médiateur to benga ba injure par cette balance info pour comme TV o ba ko lobela o be baza ebele non. Okay. Donc ce qui na ye ko loba boye et lobby que nazana kanda la méchant et puis c'est pas première émission et ko leka ebele pour enfin comprendre. C'est ça le problème. Ok, merci Niki. Zela na longoli na monke na caméra. Bon. Eza pasi pe mawa komonaka batu ya boye na mokili oyo parce que makambo oyo tolobaka na minoko na biso ekoki koboma bato surtout makambo ya lokuta. Siko naza na question moko fona tuna yo. Siko mobali na yo oyo bofandaka ne ndako moko oyo boboti ne bana wana nyonso boza na bango azo se sentir comment alobi nini mpona situation oyo? Malheureusement, papa oyo tobota na ye bana 5 wana azalaka na vie na ye azalaka mpe na bana na nga na oyo balobi bana na nga na ye misusu baza na nga actuellement nga aza mobali na nga ya sika oyo tozobivaka na ye ndako moko tozala ne vie donc azali d'accord mpe te donc s'il s'agit ye mpe aleka na média aloba akoloba il n'y a pas de problème donc il n'est pas du tout d'accord. Ok, merci Niclette. Lisolo na yo eza vraiment triste. Mais il faut que luka moyen que solo la mingi na papa parce que nayebi papa aza déjà à l'écart déjà ba 50 ans ou pas.
lui, hein, puisqu'il est né en 59. Ah, oui. Donc, aza na âge moko ya risque. Akoki pe kosala ba problème mususu na nzoto, ou bien santé, ou bien nervosité, ou bien donc likambo moko mabe. Donc, moral eza ndenge nini? akoki te yango wana apesi nga nasola histoire na ye eke monde entier emona yango epuis famille mpe oyo baza na congo oyo balukaka mabe na ye puiske ye azali mwana liboso ye mpe moto akipaka famille nyonso kuna donc sa ye bango tu baza mawa na baoyo baotinda baaudio na baoyo tu baza kuna na baoyo bakufa batika balupangu eloko te donc ye nde likonzi ya famille. Ah, ok, parce que ba audio mususu ezali oyo journaliste oyo bakendaki tina famille na bino na Congo pona kotuna makambo et puis famille ndenge kaka ezalaka ntango mosusu boyokani malamu te ntango mosusu barankine kaka ya famille ndenge balobaka singa famille ebendanaka me ekatanaka te balobaki ba n'importe quoi sikoyo papa azwaki yango ndenge nini ou bien bino bata famille boza na poto? Biso tozwi yango mabe parce que par la grâce de Dieu, Dieu nous nourrit, il nous donne tout ce qu'on veut et arrivé là, il y a une personne qui doit accomplir cette mission-là. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est mon père qui se trouve la tête du trône pour s'occuper de tous ces mondes-là qui sont là-bas au Congo, en Afrique. Mis à part ses enfants ou sa vie et tout ça. Le problème maintenant, on ne l'aime pas. Il a fait plein de choses là-bas en Afrique pour eux. Qu'on ne lui dérange pas, pour qu'on ne lui demande pas, donnez-nous l'argent, envoyez-nous ceci. Ils ont tout fait pour que ça se casse, que ça ne marche pas en complicité de cette femme, Cathy. Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit parler, mais ce n'est pas pour l'instant. Là, c'était juste l'avertissement pour avertir cette dame d'arrêter d'envoyer des journalistes pour raconter n'importe quoi, pour des choses qui n'existent pas et qui ne sont pas vraies. Parce que si on nous cherche des problèmes, on ira jusqu'au bout, jusqu'en justice, parce que ces enfants-là, ce sont nos enfants à nous. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, les Vanessa et Nancy, les jumelles, donc Vanessa Londombodjina, Nancy Londombodjina, donc c'est comme Niclette Londombodjina, bazali bala ya tata wana moko, donc eloko okaboleza te. Donc ngai na ya bango liboso fona télé bala ko télé belango pour dans le 21e siècle et puis en 2020 on peut pas. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui mangent pas, mais des femmes qui sont insensées, qui ont détruit leur vie en partant dans les féticheurs, chercher des problèmes, attacher leur mari, la famille de leur mari pour avoir la richesse, mais arriver là, ils n'ont pas de la richesse. C'est que de malheur, que des problèmes. Maintenant, comme ils savent qu'ils n'arrivent plus et ils commencent à chercher des problèmes. Mais nous, les problèmes, vous cherchez et nous, on va aller jusqu'au bout parce qu'on est des franco-suisses. Tous les enfants du monsieur Londombodjina, on est des franco-suisses. Même moi qui réside ici en France, je suis française et suissesse. Donc, il y a discuté pour tout est. Ok. Voilà. Niclette, c'est qu'on a une question mibale. Moko kati fi de grâce à Tuni, ezaki papa na yo. Baboyana na mwasi oya Suisse azo bimisa makamba boye. To bazalaka toujours ensemble. Bazalaka lisusu te, donc bana wana na papa babwana balie ya kozala mwasi na mobali ndako moko à partir ya bana bazalaki na 2 ans. Après etikalaka ke bana bazokola baleki na nga bakoyelaka bango mpe na ndako na nga na Paris quand j'étais à Paris parce que là je suis en province mais j'ai toujours une maison à Paris. Donc voilà. Et quand ils viennent les enfants, bon, je me l'occupe parce que c'est mes soeurs, mais après, il n'y a rien. La mère aussi, elle est au courant. Le papa, quand il va déposer les enfants, ils savent que les bagages qui y a un bango, il y a les gossos, mais moi, soit là, na comprendre rien. Donc, comme il a maladie, comme il a ABC, mais c'est pas la maman qui a beaucoup fait là. Comment la EBT, la tkala, on a la mona mbala moko na vie na mobimba et puis la mona elisusu te chilelo na mona aka bana et c'est tout ça s'arrête là. Ok. Question mosusu ya suka na retourna yo après na osala ba analyse nanga ezaki na yokaki journaliste oyo ya chaîne YouTube wana alobaki ke papa na yo aza na bana 48 na poto. Eza ya solo? Eza ya solo te eza ya lokuta. Ada bala 12, ada bala 48 te. Jamais ça existe dans l'état moroté dans le monde. Moto ada bala oui, existe alors que bala 40 100 et tout 1000.
on s'en fout, mais aller déclarer ça dans les États ou à la mairie, franchement, on ne va pas vous laisser. Non, c'est pas possible. Non, c'est vrai. Voilà. Ok, voilà. Sikoyo, nalingaki oloba liloba no asuka parce que ezaki émission moko clash, émission moko rapide. Tokosala émission plus précis oyo baroya na ntina ndako na yo, place ofanda na mobali na yo, o s'expliquer bien na caméra posée. Mais oyo ezalaki mpona to se défendre, po yo po se défendre parce que diffamation ekendaka malembe omona mpe ezwi esika oza mwasi oza na bana epuis mwana wana obota eza bien te yango to rapidité mpona to estope hémorragie. Alors liloba no asuka eza nini mpona na continue nasala mwa analyse après tokata émission na biso. liloba nanga esuka ezali ke nazokebisa ye kati epuis bajournaliste oyo azotinda oyo azofuta mbongo mpo basalir nkombo ya papa na nga basalir réputation ya famille na nga epuis yanga moko de tant ke nga nde nazoloba awa na minute oyo. Donc soki bosalir réputation na nga nga na bino tokokutana na justice ezala na Congo ezala awa na Europe mobimba Suisse, Allemagne, France, Hollande, machin, Belgique, Hollande, tout ce que vous voulez. Oh, moi je lâcherai pas. Déjà, on a molobela peuple, molobela mboka. Le son na lobela moté na yende ba ninga la ngaba lobela mo parce que les kambango est abomination. Donc, et comment ils existent, ils coexister parce que ils sont des brebis égarés, bah ça va en foutre, mais dans la logiquement existante, donc ça peut pas exister. Au moins, la Colombie, la Bino, la Katia Agita, à son promo.com TV. Donc, parti du Gonda, c'est Moko le boss, et puis Maman Sandrine Bala et Moko, Maman Moko Zidabango, et puis Moko Esther Rodriguez et Moko, la journaliste du moment, quoi, qui fait mal à la tête. À se poser la question pareille. Voilà, et puis Cathy, la fille des grâces, et puis voilà, Nicolette London, les mères de la presse, regarde ma caisse, voilà, Bissono Sotoza, la page AG4, voilà, réponse stable. Ok, merci, à la prochaine, ok? Merci beaucoup. Oui, merci Niki. Au revoir. Merci. Ok, binomo boyoki ezali solo ya solo et salami semaine oyo ndeko na biso ya journaliste pona koyeba musala malamu te azo diffamer mutu sans azala na bepreuve. Donc ekomi likambo ya police na justice mutu kokata makambo. Nangaki nasala analyse nanga po normalement nga naza analyste. Nga nasalaka baanalyse ya makambo mpona lisolo oyo esali mawa parce que ntango tozolobela motu mabe soki akutami na mabe wana te baretour ezalaka surtout na ka oyo eza famille monene famille mobimba oyoki bia Niclette alobi baza bana 12 ntango bozo diffame papa na bango ekosala bien te. Maman oyo ya journaliste ya cœur sensible c'est corriger ou bien effacer vidéo ou bien yaka na vérité po bino ba journaliste oyo bokoma lokoso ya mbongo bokoma kozwa ba masolo bapesaka bino ba mbongo mais bozalaka na recherche te boyebaka na bino vérité te bino problème na bino ezaka bapeso 100 € na yo otie na poche après oke ko diffamer famille mobimba tata wana soka azwi problème lelo eza na mutu na yo. Tango bozo sa kabare na misala baninga, misala botangeli te, misala bozwili yango expérience te, eza nango pe dona yo te, il faut koyebaka ndenge manière nini kosalela yango. Donc ezaka conseil ya mukie, émission mibale koya oyo ba journaliste na biso ya NJ4 ba okene tina na ndako ya Niki, ba kosolola na ye, même na papa na ye oyo ba diffamer, et puis na ba ndeko na ye mususu pona tozwa ba information précise. Et puis toyeba situation ekokoma wapi po NJ4 ememaka makambo tina suka. Voilà lisolo ya lelo eza nango mokuse mais efficace. Tofongola matoi toyokaka makambo oyo eza important na vie na biso. Totikaki motema mabe. Tokoma tellement motema mabe et puis nazo comprendre teneti kenan batamitema mabe bazolinga ba dominer batamitema malamu. Batamitema malamu ba rekile bazotika na bazoyeba na bango ke non bato bazosala mabe mais mutu moko azobima ta corriger so tomoni likama mabe oyebi koza na raison za na be preuve tout
il faut komeka kobongisa mpona bato wana batika kosala mabe eza obligatoire bato bazokufa tellement ebele biso tozotikala moke na mokili tomeka nano kovivre na mwa esengo moko ya mokie surtout biso bacongolais tomeka koluka esengo ça sert à rien kozala jaloux na moninga yo moko olukaki libala na yo oboti bana mibale libala esimbi te papa ake na ye okomi kodefame mobali ezalaka bongo te libala ezalaka soit esimba te ou bien bozala na bonzambe ou bien bozala na bonzambe te mais eza obligatoire te donc mama journaliste loko bongisa longola na lombango video wana na YouTube po bakokanga yo bana oyo babotami na poto baza bano bauti Afrique te donc bayebi vérité bayebi makambo ndenge ekendaka yango eza conseil ya NJ4 na émission na biso bolingo eza wapi donc na kati na ngai na suki awa prochainement tokoya so na bamasolo ebele ntango nasalaki publicité ya émission oyo eza na bato ebele babengi nzoka bazalaka na bao na makambo boyaka na NJ4 awa tolobelaka bato vérité awa topesaka baconseil okoya okokende na kimia eza te kaka mbutu babeti lisolo na yo eke nango kaka bongo te awa tolokela bato basolution toza wana mpo na bino équipe NJ4 mobimba et puis nasengi bino merci na ndenge bozwita na bino mpona kolanda émission oyo ya mokuse mais efficace to sauver déjà vie ya moto mobimba parce que diffamation n'est pas bien nayebi ke ser wana journaliste akolongola video wana lelo kaka po nano batali mingi te merci beaucoup na bino nyonso tout et à la prochaine toza na ba journaliste ebele na NJ4 tamso moto mosusu akoleka akosala live et puis wana eza garanti que non équipe NJ4 qui n'est pas une équipe pour na kozwa ba image professionnelle pour oyo tosala ngo na lombango trop. Merci beaucoup na bino nyonso tout mabanga esalaka bien mpo nayebi ko bolingaka mabanga donc na liboso na pesi mbote mingi epai ya boss na biso partie d'abondance na courage oyo azalaka nango na kokamba bato ebele na sagesse et puis intelligence. Merci beaucoup na coaching et puis na makambo nyonso tozosala mpona association et puis toza na fondation oyo ezosokipe na baorphelin na bafemme veuve na Congo na Angola et puis na Brazzaville bino moko botala kaka charge donc tozoluka bapartenaire tozoluka batu boya kosoutenir biso mpo mosala oyo tozwi eza pasi et puis ngambo donc boya boyede biso boza na baide bopesi biso baide ya bien napesi mbote na ye moko mama Sandrine Mala juge ya kataka makambo na biso donc aza wana mpo na biso napesi mbote na Katifi de Grâce napesi mbote na ye moko boss pe awa na poto Jimmy Bofosa na baconseil et puis coaching napesi mbote na Pacho Badika général Pacho Badika napesi mbote na Alain Moin et puis Monica Makambo ma petite sœur chérie bana nyonso tu ya Iratakate, femme de valeur, merci. Na ndenge bo soutenaka nga. Puis na pesi mbote na équipe NJ4 na Kinshasa, boza ebele ba bizo ebele na bino nyonso tout et puis soki wana tokutani na prochaine émission et ozala susu ya show po nazo landela na lisolo yango toyeba ngo ndenge ni to encadrer yango. Merci beaucoup et bisous.